Mbote bandeko balandi ya radio pe télévision lokole bisika nyonso tu bozwami lo ngoni ape matondo ezonga mboka bino ndenge na loba à chaque fois pona bandeko obayebi ngai te obaye bandeko obayebi ngai merci na bino na reconnaissance obayebi ngai te comme na ngai c'est Fiston Pelende tata ya Sedek journaliste investigateur ya tongo po mikolo bandeko wela o journaliste muke ya munene te na sengi na ndeko Israël Mutombo na Paul Tosua bakinyo balobi botana se journaliste munene na zalaka te amuke ala te pesa information récolter information analyser ngo pesa etalaka vrai ndenge biso ala radio le kolema solo to beta ka ba histoire vrai bandeko ba ka ba histoire na bango ba pesi to analyser ngo to beta libinu na communauté po bato ya mayele baza ala radio lokolo TV basi ya mayele ba papa ya mayele bandeki ya mayele to pesa analyse bandeko so tuna ka pasa conseil musu pasa na pasa conseil te masala besto beta pe édifier communauté ya bata mangala na loba à chaque fois communauté bata mangala ezaka ba congolais te po linga so ba partout un peu mikolo yo bangolais ba lingala ba congolais Brazzaville donc ba benino ali ko ba lingala ba togolais ba ali ko ba lingala donc ba sa ebele voilà Didier Djenga Barabas, Ekofo, Bokula Kalo Sako, Tikato Pesa le Koni, Ape Matondo, na sponsor officiel de l'émission Oyoboye, Yannick Inia, les dragons de la monnaie congolaise, Yonde Oumela, Oza Mystique, Yannick Inia, Ingele Photo, Ape Satana, est-ce qu'il y a une différence? Ape Sanasima Caméra, Oumela, Yannick Inia, Aleli. Lisolo ya lelo euti epa ya mama Meta Mukendi alibutanga kombo na ye mama Meta Mukendi azalaka na Johannesburg apesi lisolo ya belle sœur na ye lisolo ngo salami na Kinshasa makambo anga ye baza baluba epesi pito pale kaka neto komi na titre wana mwasi ya libala alinga mibali sa deuxième flandenge na ye Mabe Koti, Théoka Lisolo, Weston Mwila Robaz. Est-ce que yo non ça na wana doki tiki mama filo ba ibeti nandaku ongo tala be okuta ke mama filo ba ibeti alinga bala susu yo ebite kidiba o sepe nango nde Lisolo ya lelo eleki ndenge nitolanda ndeko apesi Lisolo na bikomo na ye mama Meta Mukendi abitutanga kopo soko bitutanga kombo tutanga kombo soko boy tutanga kombo te tutanga kombo te apesi solo ya belle sœur na ye donc moi si ya grand frère na ye abi komo na ye Honorine maman Honorine bafana na Ipen babengaka ye Rina maman Honorine ngo liso ezali nini maman Honorine wana babalanaki to babalana na mwasi ya na pardon na grand frère ya maman Meta Mukendi na Kinshasa grand frère yandeko apesi lisolo asalaka na esika bien na Kinshasa wana kompana bien munene mais alibito totanga komba grand frère na ete totanga kombo te mais esika bien posé abala mwasi na ye apart bloko bapesaka nyonso bapesa boya papa apesa boya mama mbongo en espèce en liquide en espèce balobaka ndenge en espèce en liquide Katurubianza, baluba te Katurubianza apesa $2,500 apesa $2,500 pour na kobala mama Honorine. Entre temps ndeko mobali wana asabotaka mwana moko deja mobali wana kala abali pe mama Honorine une année 2 ans 3 ans mwana yaka kaka te. Mais pendant ce temps-là, et c'est la qui moi, maman Honorine a comme un mois retard, un mois non, retard et bimi. On va qu'il est bimi, retard et bimi. Ce qui passe, c'est que permanganati. Ce qui peut nini, n'a évité, mais boyo kaliso est-ce que tu connais na sukaboy. Zeme le mois raka et simbakate. Ce que vous pouvez regarder la rate, bande ko ya basi yo balinga kabasa bande ko mibalite pona ninyo. Yo. Est-ce que ça a la raison ou ça a la raison? Maman Hortense, Honorine, pardon, et bandeko simba sous-souté, naba leki ya mobali na ye po
talaka yo yena ndako mobala sombele wa mutuka po jeep ya tota olokola na jeep na Kinshasa marambutu bénéfice tout donc yo 5 mois na date simbate ba kosepa na ngote wana atakutu ba semek basiliki est-ce basiliki ya soto ya lokuta est-ce ba mama meta mukendi basana raison ko silika to basana raison ko silika te po semek ni ba mama honorine abana ko bota te siko yoka siko mama na lisolo 5 ans siko il s'est fait que tu as 3 ans déjà donc maman honorine wana a comme ko kende mo église non pour na yena tika na église beto nzamba ko pesa mwana ko yaka akena église bon mobali pete masaka business musana na ye ayebika na mwasa akena église pour aluka libota nzamba ko sunga pour abota pour bakenda pa ba ngoni ba échographie sika batala kama oso mwasa bota ka to mwasa bota ka basala ba test nyoso bien mobali abotaka mwasi pe abotaka mais zeme lungo ka pona nini makambo ya famille te parce que nyongo tikala te en tout cas mais tozonga est-ce que bandeko sa kasa ba luba babala ka cher boy $2500 mbongo liquide pa makambo tuana na ebite ngala na ka fête moko boy ya mariage kala to ba na mikie bo bala mgete mena ebe mu makambo basengi bloko nyo surtout mais papa ya mwana ya mwasi po mutabala kazaki grand sœur ya masananga papa na sengaka $200 ya pamba abitote ka mwana te et puis bazwa mais oh mba pese $2500 yo kama kambe ko ya minene koi tozongi na lisolo edika mvumbi papa na plamedi mbote depuis Mozambique Maître W John depuis Canada Québec Montréal Québec mbote Papa Iber 001 États-Unis mbote Maman Véron Chaco 0032 mbote Elena Gracia News mbote depuis Lyon petite sœur propre Oumela d'abord ça n'était pas pigen mutunanga tolo bela vie yone mankambu bo Oumela Maman Hortense Honorine a une église trop mal pas qui paraît mais amon et comme pour le camwa trop sikoyo bande ko ya basi bande ko tande ko na mbali pression ya mais comment est-ce que moi je n'ai pas ouvert to bota te dobi ka lezaka moi copé ande ko te ba lokele moi c'est mususa me kana ko bota uta sogeza ka nenge nini mo bali palinga linga moi sinai alinga moi sinai siko tellement siko maman Honorine oyo amon ke bande ko mwasi bande ko mbali balingi ba semek balingi ete a se retirer pa na bangoti a se pena distance ko nge ka ndeza ka kabla siko mobali na famille na ye et puis pena pitopali siko qu'est-ce qui s'est passé quand ndeza la personne mbala ko mwasi na ye moi c'est famille na distance statique moi distance na famille ba fandaka moi ça que na ba retraite on va voir à quelle retraite une semaine retraite à 3 jours siko yo jour mobali ya bisi maman kasi comment yo kana ba sambela pona yo kaka o memanga te nengani je me souviens que nga pas sambela pona biso mbale o te papa te wa za kami retraite ba mama kaka ya ngo hanga ye basi ba komla lokuta moko na kanti fait Maréchal Mobutu Sese Ko na loba wana pasa discours na nselete na cité de l'Oya comme ça abi okomona mutu abi no boya na mama retraite ba sokola ye yo marié parce que marié au sokola femme moi si abatu marié bo sokola bango ndere mutaka la to bataka bilamba sikopona ni yo robenga msamwa sa muto sokola ye o sokola bal na yete donc mbala tikala yo sokola moi si na ye pona ni to bengi bango yo sokola bango sombale mawa mobala yebisa moi si to kende biso mbale moi ça ataka bakal akena kande prière retraite à 2 jours 3 jours 4 jours une semaine à quelle retraite 350 et puis ça na retraite au gros ba benga na noter ba ko benga pour événement siko yoka qu'est-ce qui s'est passé maman Honorine na ipen tolobi totanga kombo po muta pese biso li solo mama meta mukendi petite sœur ya mobali na yo
to pe petite sœur ya mobali na bino abi to tanga kombo na yo mama Honorine to tanga kombo na ye muta pesi li solo meta mukendi mais to tanga kombo grand frère na yete donc yo mama Honorine na grand frère na ye bo fanda na Ipen na Ipen siko nzambe nenga sala makamba ndeko ya radio lokole ya papa Tembo 5 étoiles pasi kana to wale comme on dirait mais yango chiba yango za lokuta ya solo tebe ke basa baluba basaka na luzuto akosakana te donc moi sa moluba soko bal donc ye ako déconnecter donc ye kaka donc ye kaka na papa mais comme le contraire ba swahili auto ba noko sala bango no basa ba swahili bandumba basa mangala et comme le contraire baluba bazo fingisa osakana te et pasi moi ça libala babala ile mbongo apesa $2,500 jour moko kaka des non mama Honorine accueilli retraite ne obo mesani à 3 jours siko ndenga nzamba sala bakambu saki na kendaka na ngwana il paraît il fallait kabima na saki ngwana bosani ma yusaki mususu accueilli atike yonga likola mbeto abongisa ngote na sewana tanga accueilli papa betanga uti musala ye oh mais maman tu sais qui d'ailleurs bonde quand les arabes mon bala fond moi saka moi si atana boy nakata saki wana enveloppe oh enveloppe ya nini aje enveloppe wana afungola boy oh makamulo kita très grave et baby mobali ya maman Honorine a moni lettre o batindaka na famille ya mwasi o bapesaka mwasi kende kopesa na famille na bino pona tokoya pona to solo mama libala lettre wana et pesi passe mbala su vertige oh donc mwasi nanga alinya bala lettre oyo za yeto ya yete kombo za ya ye et puis na kombo ya mobali mususu wana mais to se réserver tout temps comme mbali wana te et pesi trouble oh donc mbali na moni lettre oh OK ba pesi mwasi ake pesa pa na bango mais comme aventure mobali comprendre te et pesi bon vertige a ju téléphone a bengi mwasi na ye. Allô, oui, Honorine, Ozap, on a fait retraite à moi, wapi. Mais on est comme nini. Oh, mais yo, comment on a mon lettre awa qui va pêcher aux lettres, ok, nous pêche la famille na yo, pour na, bakoya, un certain ce qui dans 2 semaines, pour na baya ko sur maliba la oya yo. Yo, quand réponse ya Honorine. O tenga na retraite, on a moi sima, na la retraite nan. Ah, zambe. Le retraite, on a est combien important? Que mariage na yo retraite solo to ya lokuta abisie église wana za wapi ngana ya église ya sikoyo oyo mo on église na biso ezate très à l'aise est église wana ya solo to ya lokuta grand frère maman beta mo ke ne pesie mutu ko soit ndenge papa te balobaka Polydor Matumo na Congo central si sabidimbu mbote tala ba kamade ba osala ba sema bal ya mulu ba pesusu ba kuti lettre o ba pesa moi c'est que pesa la famille na ba et pesi ko vertige moi ça aboko le sika zali église ya tisko maman grand frère bula ba leki na ba zakana reso abengi maman ba leki na yemoko a expliquer on tala na saki ya Honorine na moni lettre boy grand frère ça tozo ya wana ba yeba bon lettre wana pesi pito pale ba tangi lettre abino lettre wana ngaliawa ngala tindele bino bo bumba lettre tozo la yi aya Honorine nango église ngo sala ka wapi o na tuni église ayebité aso boya ngai ko la sanga église ya li ba bise ya tata yo pe ya grand frère comment est-ce que moi je regarde l'église ba nebo sali awa o yebese sambela raté ça est normal des grands frères acha wapi moi si oyo sikoyo gafa amoni ke soki mwasi na ya zongi et que lettre ya pa na ye ako convaincre kata pito pale azu lettre wana pesi ba lek na ya basi sikoyo pa ma lek na ya basi
Ba beti siko lisolo pa lek no ngo o asala awa en Afrique du Sud. Maman meta mukendi. Il kambo esala mi lobby. Na beti la binongo lelo. Ba ti de lebe kopia lettre. Lettre on peut yango. Mon lettre ngo ezao. Et pesi maman meta mukendi kanda abi non papa fiston pelé na radio lokole beta lisolo expliquer. Maman Honorine na ipen. Abi beta li solo lo ba ngai muta pesi li solo mama meta mukendi na Afrique na Johannesburg. Ngam la pesi li solo wana. Lettre yango papa. Maman Honorine lettre yango ba kompena awa ba do ils en passent moi ça libala combien lettre yango uzana ngo. Parce que les copies. Copie yango ezali awa. Mais moi le temps ngo za te pour na respect. Pour autoriser que tout temps à lettre en mais to l'accepte que lettre yango les ali et puis si passe. Siko bandi ko tsaye poa ndenge za awa et ça la qui lobby les lots sur retraite moi ça ma retraite lobby ba kangi phone moi c'est soit kangi phone et puis mba liberté tout ko soit aketi inda bengi famille à moi ça qui ta femme moi si na bandi ko ba lati bango lettre wana tala lettre bino boyebi lettre OK kana mingi te autant Honorine ba so ya ko bala ye famille à moi si balobi kamunuko te makamwante tala niveau na éviter l'intention maman Honorine zalaki nini abi bale sa deuxième fois l'intention nini ma retraite oya kendaka nzoka kendaka epa ya makango siko makango yango to éviter pasteur na bango to mutu musu ya église mutu yango azali ndenge nini parce que maman Honorine arulaka carrosse na jeep mba sombele jeep aza kitoko pepele siko mobala ali komituna est-ce que ba zemi olungwaka wana asalaka yango na nko to na nkote qu'est-ce qui se passe parce que nga déjà na bota mwana nga moko déjà en fait maman meta moke na biana bango azana mwana moko mbali il y a 13 ans déjà mais moi si wana na bota te et puis si passe maman meta moke na abi papa fiston radio lokole beta li solo ya ngwana mwana ka mibali mingi ya baluba balingala bango balaka basa bataba ndumdu po basa baluba buzoba ko sakana te siko tatuni chiba ngo esimba sujute papa Tembo 5 étoiles si sabidimbu Congo central Polydor chiba isa sujute toto comme na suba chrétien ba bino to tsana se mamba chiba wana le kana ngodo ki vie normale comme na normal et ça m'a shooté et puis si passi donc maman mu meta mu kendi admite na place ya grand frère na bango et puis si passi ayi papa beta li solo pour na dénoncer ma bien wana et comme la yé batala ka radio le collectif na Kisasa maman Honorine oyo abi atala ka radio le collectif atala ka ngo fort la tinde la kaye beta ayeba tozela alo comme li buzoba oya sali ako expliquer biso ni parce que la lettre ya ngoyo très bien ya yé nani la pesi lettre ya ko bala deuxième fois oya bosane ki asama salibala donc véritable na église wana longola ka bague na intention nini trobite ke ba mona betanga na église atuni kaka est-ce que longola ka bague wana pour ça mtamoni bague marié avec asa marié sikopo olinga mutu ngana e ko batana niveau pesa lettre ya kwa ko bala ye pas parent niveau nini quel intérêt ma oyo mama Honorine a mona ki pas spécial pas mobile mususu wana elo on alanda yekuna siko alinga ko sa papa mobile na ye o abala na $2500 nini alinga ko sa nini akere tata wa libela to kufi qu'est-ce qui allait se passer ou bien famille na bango en fait famille maman Honorine ba ba ko wana baboyi na on dit matonde nini siko l'intention nini mwa mituna parce que muyende maman Honorine de on dirait mtabota raté parce que grand frère na biso abota kana ye mona d'abota de mona mo qu'est-ce qui se passe et puis si passe maman meta mukenda sengi conseil pour lobby maman Honorine a ko ma retraite ce que peut rester ya solo et so peut le couter va ko bimande lobby ce qui passe pas en balle na yona abenga retraite c'est éviter lobby na ko songa ndako
eza deya ya koyinda toyebi pete soki akozonga ndako ya solo to akokima okende mpa na bango aye kotuna conseil bopesa ye conseil papa Tembo pesa conseil mama Béatrice na Centurion pesa conseil mama bopesa conseil bandeko ya G1 na Branfontaine bopesa conseil epesi pasi lisolo alelo esuki wana ndenge nalobaki lisolo eutaki bongo mpa ya mama Meta Mukendi mwasi ya bokulaka dide jenga Barabas otobwaka wana mwasi nande apesi lisolo ekomeli bango yango nalobaka chaque fois yo lobaka oyo tobetaka masolo ya lokuta ntango okomela yo tokobeta lisolo ya ndeko na yo okoyeba ndoko osatekeza masolo ya solo et puis nalobaka chaque fois toyokaka masolo tobetaka masolo oyo mpona konuire bato te mpona kodénoncer ba-anti-valeur oyo esama la communauté na biso bacongolais communauté na biso bato mangala partout que nous soyons tozala na Europe tozala na Asie tozala na Afrique partout tozala na pays tala basanita boye tobeti mpe lisolo mpona kopene susu bato mama Meta boke na ye papa beta mpe lisolo oyo o avertir mama Honorine wake tozoyebaka basali et puis openie bato communauté ba papa bozaka lembele te mama kaka na église mama akendaka kaka ba-retraite mpona ni yo comment est ce que yo mobali esika mwasi takenda kosambela oyebi te et c'est impossible esalamaka te église trop pe mo babe mpe na bafoyer tobe bosambela te moso ngokende église bapapa kendaka église na mama et bapaster bayaka kovisite bino na ndako mpona pamba te esurtout na temps oyo maladi oyo babi moto moto afanaka mpa na ye yo koya kovisite bino na ndako ndenge nini osere yebisa papa na koya na ndako kosambela mpo na bino te sambela mpo na biso na église tokuta na église osambeli topandani wana ono rene bamama te makambo esesela te bapapa bofungola miso suka nango ezalaka makambo mpo na nini pasaka kotina mama paster osambela mpo na nga te kaka passer asambela mpo na mwasi na nga impossible tofungola miso merci na Yannick Nia sponsor officiel ya émission oyo Yannick Nia umela les dragons de la monnaie congolaise Johnny Mankambo Coco Michota Mwe Mbote siko zali bozali belé Tijon Lushombo ya mama Fran Mbote Tijon Lushombo taka ndo za siko wana ono mama Fran na lettre balinga bala ye o kindogite epesi pasi Tijon Lushombo 35 ans d'expérience en mariage pesa conseil mama Meta Mukendi ya sala nini bosko nanga siko sabi na nanga baluba esili doki ya grand frère mama Meta Mukendi bako sanga susu na mwasi wante comme des suspect po chiba ekoti ipare de balobi ebite basala nini po ipare abi chibao soki okangi mwasi no abendengo wana soit olimbisi ye atikali mwasi ndumba ndengo wana esili bo continuer soki mabe ya italiyo to ba appliquer coutume na bango anti mafuta comment anti zaranan anti bopesa conseil nani msa mama kurutu mama kurutu balube ya solo bopesa bena conseil mama Claudine bopesa conseil et puis si passe. Voilà, c'est pratiquement la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Nous profitons aussi pour présenter nos condoléances à la famille de notre très frère regretté Chichi, qui nous a quittés hier déjà. Ça a la crise, et puis il est parti. Ça lui passe hier au Saranaté. Et ça lui passe, Dogi. Au nom de toute l'équipe de la radio et de télévision locale, nous présentons nos sincères condoléances. Nos condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu, notre frère Chichi, mais aussi à toute la famille de la communauté congolaise. Communauté congolaise, communauté, il y a la Salongo, ici en Afrique du Sud et partout au monde. Et puis si passe, donc il y a que la Congo maintenant mais sont forts parce que ça va me prendre dans un ça m'a rendu moi. Bah docteur ne raté moi tout passe bouquet. Mais là, pendant la soirée, c'est un hôpital.
et ben bazo banga no okele bazo bo mo hôpital te ba bo mo hôpital te so on te bien te to ke na hôpital to ke na hôpital to e comme gravité so te ma na muti et peut s'y passer. Grand merci à vous maître Ange Makonga, magistrat solo depuis Équateur, professeur, maître d'école, tala leloyo. Moi non ça fierté, maître Ange Makonga. Je me rappelle encore HPPA. Maman Natacha Yoyebi, c'est HPPA Oumela. Mbote na maman Natacha Shikoali, mbote na prince prince na Paris, et l'homme qui connaît la machine le connaît, Roger Mpumpa depuis Portugal, Jean-Marie Mpumpa na Johannesburg, vous avez belé mbote na bino. Tout le sur lobby pour un numéro sur Radio Locole TV. D'ici là, portez-vous bien. Bon, s'abonner massivement à Radio Locole TV pour awa kaka ba histoire vraie. Ma histoire est belé, malembe, tout sélectionné oyo, et c'est un peu moins récent. Pour captiver ton bêtise. Restez branchés. Ndeko, s'abonner à Radio Locole. Chap chap. Et tchara.